Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloukou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maloukou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maloukou. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Nabungisa mutu na zando azabe o nabungisa mutu na zando nakoti mama zando nabungisa ye donc compliqué on comprendre l'autre mutu bakabunga nabungisa mutu na zando mama donc on comprendre l'autre zando bakanga. Donc, tu es naé. Maman, tu es na mutu. D'accord, tu sais ça. Azaka kamon. Ozo me manga kote ni nazo comprendre tenga biko bunga na zandu ya moyo. Ah to za watu mama. Ah la pavioni. Mais papa va sous des zandu esi bakanga. Papa veut bunga. Bunga. Ah toi na commerce plateau. Oh, de l'école. Ni au goût de venir du marché. Du marché. Oh, du marché. Mais il y a un moment là-bas, on a beaucoup de choses à bas pavillon qui te bon. Non, tu peux tu peux tu es signé tu es. On est pas carrément tout le monde a regardé ça. Mais ça les malangos quand même na kati. Zandongo to moni. On peut voir des misales les salema. De loin. De loin. Des misales les salema. Kobunga mutu mona na zan. Les travaux se font là, les travaux se font. La katia do sala. Bon, c'est là boum ça. Un perdu au Congo. On s'est retrouvé la zone. Mais à Moni quand même. Dans les bons. Donc boy. Oh voilà, gars. Nana. Combien? Il y a 5 000 francs. Il y a 5 000 francs. Maman, touche à combien?
Maman, tu vas remplacer. La toute la retourne. La toute la retourne, maman. Mama, tout ça, on va l'embarquer. Notre explication d'Eni. Mais maman, dans le bien, oui, puis qu'elle a été à l'élo. Qu'il est là, maman, va aux biloko. On peut de quoi biloko. Bakotia oyo bati biloko ebele moye oyo bataku eloko ozolia ezate oko soki eza couche afu maotra matembele za yana afu bala mango eza na matembele mpe yango na yango nde espèce ya 7 Maman, tu es dans la couche. Yo boy ko laksa ba jeune fille. Yo boy ko laksa ba jeune fille. Ba jeune fille mikolo bazana ba kon. Omoni mabe ba mama bo pesa su bana ba conseil te. Bana ba koma ozo ba conseil na ndenge na bango. Ba mama foko ye ba kopesa ba conseil. Kasi po yo ozo boya kopesa biso conseil. Omoni yo songa na kasi po etika ba jeune fille ba sepela na conseil na yo lingi bongo te. Olingi mapamboli te po ani mama. Oche 5 hein? Non, tu quoi madame maman, tu qu'est tout ça? Mika, mais tu ça la poni bien. Poni bien. Mika, tu ça la ngona ni. Matembe. Guna opena na matembele. Guna opena na ni. Equipa não tem la matembele. D'accord maman, problème te tozo. Tozo na poni. Maman. Chigo yo ndoza na conseil nino ko pesa ba jeune fille. C'est maman Zolamba. Otala. Merci. Ba comme ka shorama, c'est du shorama. Maman tu ba. Téléphone ba ngani. iPhone. Kola ba balingi te. Bando tala balingi te. Ba komola sa mibali ka biloko. Maman Zolamba e mokoye otali. Merci maman pour la conseil. Vous savez que c'est ma bête. Hein? Eh. Tikoloba. Eh. Babeti penza. Yebo otala ki hein? Babeta mercredi. Tikoloba. Yami. Yami. Can. Merci maman. C'est gentil. Zindungu. Puis la roboueta. Eh maman tu la matabisi. To singi matabisi te yo cheka. Eh maman gentil eh. Ah merci hein maman. T'es à rouge, t'es dans le vert. Vert. T'as l'air de nuit. Légumes. Bite goûte quoi? On le prend les bite goûte goûte. T'es maman coquille, merci maman. Eh maman, on a tiré ma tabisi bénéfice na haute. Longola na maman. Bénéfice na onyoso, longola maman.
oza bien penza parce que nayebi ke oza na intérêt mingi wana te soko otyeli nga matabisi mutu mosu oyo otyeli matabisi okozwa nini non na mosala lelo bitekute kwana osala kitoko wana ok oyo 3000 nakata Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. lelo bitekuteku lelo bolia bitekuteku yango nasi nalia epina mingi lelo bitekuteku yango mama azolia mabota mibale te mama mabota mibale polo biso olamba mibale ntango tobima te akati legimi vere yango azolamba wana lelo bakotuma mwa makaya bakani ya mwa walamba atia na mwa balingana mama mingi bamona kobasila osala pression bato basala malamu kosepela bamama eza malamu ndenge ya mosembo ya nzambe eza kitoko po mosusu akosepela no mosusu makaisi ya mosusu akosepela ndenge moko ya malamu ezala ndenge ya malamu omoni atenge bato batela biloko boye na sana esika chaine mpe aza na esika yo mama oza donc epa chaine fite na oyanga pa mama oyo tutala asala bimama longola bénéfice olongola wana otie po eza bénéfice na yo comprendre mamu nasala te chaine fi moko bisala asala mais yo mama jamais wana lisumu mama bafandaka na pays nini na France fana na France bandele baza na France apesa bakomboni apesi bino nyonso baogi baklase bango apesi bino mbote kuna bakomona yo bakomonaka yo ofendaka te zo na biso bakomona ngai te bakomi bayebi ngai mama bayebakomonaka mabe mafero topesi mbote naza na mama naza mafero napesi mbote mama merci et voilà awa toa na kati ya zandu tozosomba biloko nde boyebi kanga na mutu mosala kolamba alors naleka mambo ya biloko ya kolamba te po yango nde eza mosala na ngai ya kolamba awa naza na kati ya zandu tosombi bandunda tosombi biloko toa nango posa otokende olamba mikolo mikere azalaki te siko nde mikere ayeboye akelambelanga na ndunda zandu eza nano en plein construction nakoleka kote mosusu nakolakisa bino omonaka tout à l'heure bokontinue toujours kotala bosabone na Eliane Nitou TV bokozala dessus te boyebi kenga na desevaka nanga mpe bino te c'est bon. Ah.
tika komela biloko na so eza te na moi ya Congo otika pardon epesa mo énergie voilà na somi nuna nga atara kata sana munene bo s'abonner massivement na Hélène Nit TV ba mama bo s'abonner na konya na kite tama ka non vous passe comme vous êtes pas télé qui me vient na vous passe la bilonga na la kisi sera na le tout ça va chama kino kuna kasosa moko va bien bon ouais maman c'est la réalité donc c'est comment bien maman on t'a baby eh maman nasalaka mwana maki miso ya moyibi miso ya mabe mama ya moyibi ata eloko olinga komona to moni miso etalimaki etalimaki emoni mpe ebele miso alaka bongo tama pepimike mula lingi pete moni mula yindi merci oyo eza mpona accompagner président Fati yaka saka ye momu kaliaka mai ya balabala ngai mpe nazolia mama yo monekaka te oza yokaki nzala te oza yoki nzala bi nalia mati ngai mpe topola topola eza te mama mpona mai bolamba mabewa bolamba nini soko bayebisa bino nakoma na régi des eaux bon mbula ebandi biso tokei yo toza mungwa te me tokei na biso tobimi zando tobimi zando tobimi yo